et na sutuki nazalaki na pongi et tango na sutuki ndenzamba yebisi ngai que omoni mwana mobali oyo ye koluka et si akoma mutu amai afanda kana se amai ba pesie ba mission 4 Dieu ko kende habito kende maintenant na moto sur mutu ka ba taxi pour to kende maintenant pont noir. OK. On a dit maman toujours sur transport habité il faut to kende na océan. Na bandio tout na nzambe azana 4 missions auti na mai ndenge nini ndenzamba bandi ko expliquer ngai que asali pacte na Lucifer na kati ya mai wana papeza na mwasi reine abandai ko former nde akutanisa ki na Lucifer et Lucifer a sepeli na par rapport étoile na ye pe Lucifer a tcheye tatouage ya aigle bandi ko lobana lobi na moni azana étoile ya makasi mais au senga il faut que ça na voyage avant délivrance na yeshiko azaki na tatouage moko ya aigle awa na tolo na ye tatouage wana ba betaye na liboko ya Lucifer donc yazalaki na magie moko supérieure ayekolaki magie noire na magie blanche parce que azaki licencié na sorcellerie pe abalaka na kati ya mai abalaki reine oyo princesse Eliana parce que naza licencié dans le domaine de la sorcellerie. Voilà, na butu. Naza licencié dans le domaine de la sorcellerie. OK. Maintenant a comment qui influencé na groupe na ndeko moko ndeko ngoti le la sala ka théâtre nde amema ki e pa mama ngo na Dolizi donc ba ke na Dolizi ba ke point noir à partir de point noir nde ba sala invocation ya sirène noire umeli tango abimi nde sikoyo azotala nga na misu nga na omona yete mais nazomona image ya sirène moko liboso na ye parce que lui ando fungola porte te ka ya beti afungoli donc tanga komi atali porte fungwami oui akomaki na ba niveau wana et tango akoki otala nga te na yebisi eloko na moni kati na yo ekoboma yo soko bongoli mutema te okokufa denatala na tongo bayelinga ye na mbetu bakitisie ezalaki mwa mousse moko ya mukie boye omoni ba mousse ezaka na ba divan mousse ya divan ba tie ye na kati ya mutuka bayeba okitisa ye na mutuka akwei kao na katikati ya butu bamonika mutazo ganga kombo na ngai bobengelanga prophétia bobengelanga papa Miché bobengelanga papa Miché na ko fanda boye monike mwasi abimeli yo ayebiso ke na yo zo mutu na biso mutu wana osimba na za ya yo taza mutu na biso parce que lui tango ba memiye na mai kuna na se ya mai ba pesa ki ndako et mama oyo sirène wana yambaki ye o intronisa ki ye azalaki na posa par rapport étoile na ye abalisa ye na mwana na yo wana Eliana banda na zamuto banda na bani kota mwana mokilo na tikali jamais komona mwasi ya bongo etango bamemie na sala réunion wana etango akoti na sala réunion e bandi alobi babeti maboko balobi kombo moko bango nyonso bafuka babandi koyemba nzembo moko etango bayembi nzembo wana atala boyembala moko apparition ya ye moko Lucifer ebimi na kiti tango basilisi réunion na bango nde ba présenter pa Lucifer tango ya fukami Lucifer azui verre ya makila coupe alobi verre te coupe ya makila apesi tango ameli coupe wana ya makila nde ayebisi ke na sepeli na yo tango atie na tolo na ye parce que verse wana ezalaki afonga tango atie na tolo alongoli boye amoni tatouage ya nini ya aigle etikali ye na tolo tatouage ya aigle epesamaka na ndako nganga te tatouage ya aigle eza ye moko Lucifer nde apesaka yango ko remarquer que ba concert à aigle batu batondaka yango ko remarquer que aigle nde akozala na succès partout tango asilisi kosala musala wana azwi bague ba platisier bague na musapia suka et pa ya ye moko Lucifer ba tie bague na musapia suka oyo et ba yebisi ke ba pesi mission ya biloko 4
Ils ont un esprit au babengaka Léviantar. Léviantar aza démon ya mai, aza roi ya mai, aza démon o agéraka mai. O Lucifer appelle sa gestion ya mai, pe ya esprit nyonso ya mai. Samba ya mitendi. Tangu nyoka lekinga kei na monaka arc-en-ciel ekiti likolo nanga. Et na kati ya arc-en-ciel wana na monaki lion. Et lion wana ebisaki nga boy. Na pesi yo pouvoir likolo na mai, likolo na moto, likolo na mopepe, pe likolo na mabele. Bimisinga pembeni ya mai. Na moni ebale munene alobi okobanda ko kende ko kangola même bato bakangami na se ya mai. Prophète Chiko bozo yo kazaki muto akangamaki na mai. Akutana ye moko na Lucifer boye 4 fois. Basala ba pacte alliance na Lucifer. Mais lokola Nzambe apesaka nga pouvoir ya ko délivrer batu. Caché au Lucifer achaka na tolo na ye. Mukolo na tche loboko akwei abandi ko ganga ba mingongo ba sirène abandi ko ga akata bilamba nyonso. Autour na kati ya communauté à l'église la même puissante de l'Éternel où ils ont kambamé pa ya prophète Michel Kanyonga Kingasi. Il est le chef spirituel de la communauté la même puissante de l'Éternel. Ngana yeboy na bandiko sambela na moni apparition ya mwasi. ONG Vida. Oui, apparition ya mwasi. Na nzoto na enyo sokoto mutu me koto nyoka. Bande kunangai oza congolais olingaka mboka oyo olingaka bana orphelinat Vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat Vida na $1 a pamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat Vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat Vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre yo moto oyokaka mawa parce que jusque là bato mawa basilati $1 seulement. Franc congolais, ils en ont kaka 2000 francs pour la kosota ba orphelin ba fêter bonne année neti kaka bana nyoso ko bazala wanda ko ba parents. soki tosangani bato ebele na ba $1 na biso vi ya bana wana bakolongola na mutu na bango ke bazalaka na baparent te alors soki ozopesa epai ya bana nzambe récompense nini kozala ndenge nini orphelinat Vida baza na posa na biso Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu motema bolingo motema bonzambe opesi kaka $1 mpona kopermettre bana na biso baorphelin bafete mpe lokola bana nyonso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote bande ko balandi ya Chebiso Télévision. Merci na ndenge bopona biso na Chebiso Télévision. Un grand merci à mon sponsor officiel Jésus-Christ Nazareth. Yé a sponsorisé Kanga, yé andimanga. Yepe azara nanga azananga pe akoke nanga andima ko pesa biso makoki apesi succès apesi pe manabo moi liko nango. Merci beaucoup tata Nzambe okosaka nete yokana na yo. Merci mingi pe na ba oyo balingaka biso te batamita mabe mbote na bino sika bozwami nzama pambola bino na ndenge bino bovanda kaka
pour na robebisa ba vie ya bato mais boko kate yeba ke mukomusu bo zwa film ya nzambe mutama be futaka te. Merci mingi na ndeko Chris Denis Mosolo Elias batengiso ba kusala fierté ya Chebiso Télévision nzamba pambula bino. Merci na orphelinat Vida oyo kusunga bana bitike tinda $1 na yo na orphelinat Vida nzamba kozanga te ko kanisa yo na décembre oyo parce que fête kozala mokola le 29 bana wana ba sepela balia longo na bana nyonso na bandako. Bandeko ba bolingo leo to ye pour na suite ya témoignage moko to yamaki artiste comédien moko alba ke auté pas sans souci mokili donc kasi mutu oyo abatizaki ye mutu oyo asalaki délivrance boyoka ki bino banso tango ko sa témoignage ba ke azali mwana ya papa Tia. Donc en tout cas dans cette émission mesdames messieurs beaucoup de vraie version ya témoignage wana et puis beaucoup ba pona nini ya bon laki motema papa na pesho mbote mbote papa chic sangoni ngolo nzambele kinyoso. Voilà, quand même sur le sambo, tout la musique de l'émission Lilo. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous as accordés. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Seigneur, je prie, ouvre les ciels. Nalingi oezala kaka masolote, mais zala makambo eko pambola peuple na yo. Oeko pe sa foi, oeko baki sa connaissance. Na tiki moment on a maboko na yo lobé la biso. Bibobi c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Toloba oeutie pa na yo na kombo a Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Toutaki Koyamba Moko Yabana na yo, asalaki témoignage, mais kasi témoignage en ningi si mokili mobimba, batu ba bengi bipai na bipai. En tout cas, ba ko senga suite. Nena se bango avant suite sengi to yeba mwana wana. Est-ce que effectivement azali mwana na yo? Est-ce que makambo ko loba wana eza solo? Mais yambo répondre to tala extrait, il y a témoignage oyo mwana na yo, asalaki ko sa témoignage awa. Et puis, on se retrouve juste après. Serpent et l'omwe serpent et comme mutu ya mwasi. Banda na za mutu. Banda na bani kota mona mokilo na tikali jamais. Comme na mwasi ya bongo. Suki na ye ezana ba doré na kata banzele ya suki na ye apesi biso mokongo atie loboko na ye boye kitalata le bimi na loboko na kati ya mai na okason abandi kotala atie sur loboko mususu koto pene ya kisanola e bimi abandi ko pinya zo kutala après abaluki atali biso misu na yo ko mona mote bandi ko lobana lobi na moni azana étoile ya makasi mais au sein il faut que ça ait voyage. Presque la fin d'année, mon nom est comme n'enga na kamaki. Nabi voyage. Il faut que ça ait voyage. Mais voyage de ça l'année au sein il faut voyager 5 ans. Mesdames messieurs, bauti kolanda moko ya mwana ya papa Tia pendant l'émission alobi était azali mwana ya prophète Tia. Est-ce que c'est vrai maye mwana mbala akoloba topé oyebi nano tout d'abord? Oui, nayebi c'est mon fils. Aza mwana nanga zokamba église oyo. Parce que moi j'ai une grande communauté, la mère puissante de l'Éternel. Okay. Mais nayaza pasteur nanga ya église ya Masina, aza prophète, maza pasteur de l'église. Kuna na église ya la mère puissante de l'Éternel, Masina juste na sima ya marché de la liberté. OK. Mais non, témoignage oyo ya ko témoigner wana eza vraiment ya solo to ezali témoignage moko fondé. Ouais, témoignage à témoigner, et ça témoignage moko vraiment ya solo, et ça témoignage moko réel parce que Chikonga na yebi kala, Chiko toza un peu ba parenté. OK. Et maintenant, na banda komo na ye série moko azo kumba pusu, série à côté batu ba fanya kingasan ba yebi micmac ou bien micmac. OK. Mutu mo zakina ba pusu ebele juste na terminus ya kingasan. Azaka kumba ba pusu et puis banda ko sala papa oya boko lié papa bébé amemaka ye na groupe sans souci. OK. Mais nayebi une fois ayaka na église koluka na PC pantalon na zaka na pantalon moko ya kaki izaka na ba poche koto yo ya veur a sepelaka nango na pesa yango na chemise pour akende ko tourner na yango et ko sala que azwaka pantalon nanga na chemise ake nango ko tourner et loko sala que na ya ko comprendre que à kota na ba makambu na ye wana ya mabe parce que zaki
image na ye ya suka o atournaka ezalaka tournaka na pantalon na nga wana. Ok. Akenda na monaka ye lisusu te. Esali ba 2 mois comme ça na yo raisonner que na pesaka ye pantalon na nga moko akende na yango. Na bina beta na tour na Kingasani wana nga nazalaka ka na église wana nazo fanda na église. Na komi na Kingasani na lali parce que nandako na bango na komi ba bi azate abimi mais na moni quand même ndako échanger. Te via sika babiloko nyonso ya bien ya kitoko. Et par rapport à ndena yeba ki babande ko souffrir eza ndenge te na kutela ki bango. Na moni que changement eza na ndako. Et tant na koti na fandi na kiti moi pongi muke ezwingai nde na se retrouver na kati ya mai. Et nazomona ndako wana mobimbeza on dirait océan. Na kati ya mai et nazomona ba cérémonie ya mabe ezo salama. Et na sutuki nazalaki na pongi. Et tant na sutuki nde nzamba yebisi ngai que omoni mwana mobali oyo ye koluka. Et si akoma mutu amai afanda kana se amai ba pesie ba mission 4 de ko kende habito kende maintenant na moto sur mutu ka ba taxi pour to kende maintenant pont noir. OK. Non abi maman toujours sur transport habité il faut to kende na océan. Azana 4 missions au batindi ya sala na mokili. Awuti na se amai et puis azana 4 missions au bapesie. Et na bandio tout na nzambe azana 4 missions awuti na mai ndenge nini. Ndenzamba bandi ko expliquer ngai que asali pacte na Lucifer. Mais mutu amema na kati ya mai wana papa zana mwasi reine o abandai ko former qui est kuna o introniza qui akutanisa ke na Lucifer eza sirène moko o bakendaki ko sala appel na ye na mai ya océan nde sirène wana nde akutanisa ki na Lucifer et Lucifer a sepeli na ye par rapport étoile na ye pe Lucifer a tcheye tatouage ya aigle na tolo na ye bandi ko lobana lobi na moni azana étoile ya makasi mais aussi il faut que ça ait voyage avant délivrance na ye shiko azaki na tatouage moko ya aigle awa na tolo na ye tatouage wana ba beta ye na liboko ya Lucifer ezate ke bazui caché ba beti mais le boko Lucifer imposa ka ye na tolo nde salaka ke tatouage wana ebima tango Lucifer alongola ka loboko nde tatouage etikala na tolo na ye donc yazalaki na magie moko supérieure ayekolaki magie noire na magie blanche donc azaki na maîtrise nango parce que azaki licencié na sorcellerie pe abalaka na kati ya mai abalaki reine oyo princesse Eliana parce que naza licencié na domaine de sorcellerie voilà na butu naza licencié na domaine de sorcellerie princesse Eliana et Dieu m'a expliqué des choses et na fandi no bino kendete fona zelaye parce que wana nazaki na jeune ya une année na bande ko lia kaka à partir à 19h nazo melaka kaka ti na lipa ya katikati pendant une année et na si jeune wana nzamba yebisinga lobi na tindio awa pour récupérer la mate parce que la mbesa là ba 2 à 3 mois on attend wana nyonso ya moni que succès zati na groupe sans souci nde akei sikoyo koluka bakisi par rapport ya ndeko moko oyo ayebisaki ke moni baningano nde bazawana succès wana bazozo basimba quelque part yo pe soki toke osimbi bako okokoma koleka bango yango wana na yebisa bandeko na vie kolandaka batu te tango moni muninga ezo réussir oyebi te asali nini pour réussir mutu nyonso tu etangama te asimba kisi na vie il y a Bible il y a beaucoup de appelés mais peu des élus. Il y a des gens au sokoti ndako ngango kufi obeli liboma et shiko azaki muto abotama ki neloko wana ya nzambe maintenant akomaki influencer na groupe na ndeko moko ndeko ngo tsile la sala ka théâtre nde amemaki e pa mama yango na Dolizi donc bake na Dolizi bake Point Noir à partir de Point Noir nde basala invocation ya sirène wana et tango ayeko kota shiko ayeko kota na bapokwa pasteur boni namoni a changé azokoka sikoyo te kotalanga na misu namonika pasteur boni aleki mbamo na chambre mais tandis que azala so amoninga fa betanga asenga mbongo ye mwa ndobe ngango matolo fa senga mbongo mais amoninga aleki mbala moko akoti na chambre awumeli tango abimi nde sikoyo azotalanga na misu nga na omona yete mais nazomona
image ya sirène moko liboso na ye frère wana azalaki okokotale boye na misu te beauté o azalaki akomaki na yango ntango awuti akoti na bamakambo wana okocomprendre te azalaki na magie parce que lui abanda ofungola porte te ka ya beti afungoli donc ntango akomi atali porte be porte efungwami oui akomaki na baniveau wana e ntango akoki otalanga te nayebisi ye eloko namoni kati na yo ekoboma yo soki obongoli motema te okokufa na bongo la motema nini yo bino bozalaka bongo nayebisi namoni mabe parce que namoni sirène nzamba ayebisi nga ke yo okoti déjà na se ya mai tala asali on dirait ambriye ngai aboyi nayebisi soki oboyi makambo nayebisa yo yo kokoma tongo te okocomprendre ya solo ke makambo nayebisi yo eza nzambe nde moto alobi na yo na bimi na nga na ke eloko pe na kende kozwa nazwaki su te ntango na bimi na kei nazongi nde natala na tongo bayeli ngai ye na mbetu bakitisi ye ezalaki mwa mousse moko ya mokie boye omoni bamousse oyo ezalaka na badivan mousse ya divan batie ye na kati ya mutuka baye baokitisa ye na mutuka akwei kao azotelema te azoloba te akwei on dirait mutu akufi babi na katikati ya butu bamoni ka mutu azoganga kombo na ngai bobengelanga prophète ya bobengelanga papa Miché bobengelanga papa Miché tant azoganga le temps baluka seri wana appel téléphone ezaki pezate et tant akwei après bamoni ka ke oso tokeni hôpital mabe bamemi ye kuna tie pa na ngai et tant na moni ye nde to bandaki musala na ye ya délivrance na ezaki passe parce que il y avait même des apparitions ya boye na ko fanda boye moni ke moi si abimé lio ayebiso ke na yo zo mutu na biso mutu wana osimba na za ya yo taza mutu na biso parce que lui tango ba memi na mai bakei akomi déjà kuna na se ya mai kuna na se ya mai bapesa ki ndako et mama oyo sirène wana yambaki ye o intronizaki ye azalaki na posa par rapport étoile na ye abalisa ye na mwana na ye wana Eliana ya mwasi banda na za moto banda na bani kotamona mokilo na tikali jamais komona mwasi ya bongo maintenant ezaki na réunion au Lucifer asalisaka chaque fin du mois parce que na moi moko ndenga lobaki que Lucifer asalaka moi na ba proche na ye asalaka réunion na moi moko mbala moko eza pe na batu mususu basalaka na ye réunion na ne moko mbala moko ba baza misika mais na moi moko mbala moko asalaka réunion na ba o baza lokwa chargé ya ba continent d'Afrique, continent d'Europe, Océanie, Amérique, Asie bango nde mutasangana na bango asali na bango réunion ezalaka na kati ya océan na kati ya mai na océan kuna na monde wana et ça qui est tombé que et comment qui mukolo faki basa la réunion nde sirène wana a profité à présenter payer et pas à Lucifer OK bakei bafandi bamoni batu baye batie bakiti réunion munene baye bazuye balatisi veste mais na veste ngo ezalaki ezaloko ba veste bana basi ya ba soirée ezalaka na ba boule moko ekoya kabwe mais yaye ba o ba pesa ki ezalaki or na lipapa pe cuir nango mobimbe ezalaki or bazuye na chambre ba memi tikuna esika na salle wana ya réunion etango ba memi na salle ya réunion wana etango akoti na salle ya réunion ebandi alobi ba beti maboko balobi kombo moko bango nyonso bafuka babandi ko yemba nzembo moko etango ba yembi nzembo wana atala boyembala moko apparition ya ye moko Lucifer ebimi na kiti Lucifer obino bobengana obo ba dessiner la biso te na ba TV Lucifer ka mutu mwindu Yesu nde mundele te Lucifer aza bogar aza mobali kitoko abina mona na kitoko abongo te mobali moko kitoko misu na kitoko aza kitoko partout okokoka pas même ko fixer regard mais na sima na yeboye azana ba garde corps moko ba démon wana baza omoni banzete a poto o bachaka courant mulai na bango eza deux fois munene batelemi deux na sima na ye et bango mi balé wana babanda ya ko kengela ye et tant basilisi réunion na bango nde ba présenter et pas Lucifer tant ya fukami
Lucifer a joué vers ya makila coupe alobi vers te coupe ya makila apesi etango ameli coupe wana ya makila nde ayebisi que na sepeli na yo andimi et a joué loboko na ye à droite a tche na tolo na ye tango a tche na tolo na ye parce que verse on ezaki afonga tango a tche na tolo alongoli boye amoni tatouage ya nini ya aigle etikali na tolo tatouage ya aigle epesa makananda kwa nganga te tatouage ya aigle za ye moko Lucifer nde apesaka yango ko remarquer que musique ya aigle batu bakendaka ebele yango ko remarquer que ba concert ya aigle batu batondaka yango ko remarquer que aigle nde akozala na succès partout. Vous comprenez papa? Okay. Parce que eza pentacle o ye moko Lucifer nde achaka na tolo abatu yango ko remarquer mwana mwasi mususu azune ka tatouage bichacha ache mwana mobali mususu azune ka aigle ache yebe bakomo obenge aigle azwe bateke tatouage ya aigle epesa marepa ya nganga te tatouage ya aigle pentacle wana ya aigle eza yemoko Lucifer nde apesaka et soki apesi yo na domaine nyonso za nango okosala succès na domaine wana. Et alobi même mwasi na ye wana princesse Eliana azalaki na tatouage na mukongo na ye azaki na tatouage na lipeka et okomona bana basebela zwi fleur ache ayebi définition ya fleur wana te et ba fleur wana yango nde mutu ezomema ba mari de nuit ba femme de nuit na ba vie ya bato ebele na ba vie ya bato ebele tango asilisi kosala musala wana azwi bague ba platisier bague na musapia suka et pa ya ye moko Lucifer ba tie bague na musapia suka oyo et ba yebisi ke ba pesier mission ya biloko 4 oyo ye akobanda kosala awa na sena mokili et puis ba balisi na reine Eliana après ba zongisi na mokili po aya ko continuer mission et 5 ans wana nyonso asala kikuna awa na mokili ezaki nango kaka 5 jours ya pamba tango aye kozonga a calculer jour akendaki na jour akomelaki na mokili atali esali ka 5 jours mais kuna asali 5 ans et na kati ya se amai babande ko lakisa ye babisika amoni dépôt entrepôt alobi eza munene amoni na kati bambongo bayebisi omoni bambongo nyonso tu oyo ya batu yango efandaka na kati ya mai eza na esprit oyo babengaka Léviathan Léviathan aza démon ya mai aza roi ya mai aza démon oyo agéraka mai oyo Lucifer apesa gestion ya mai pe ya besprit nyonso ya mai et Léviathan wana ayibaka mbongo yango ozo remarke bato ebele baolandanga asimbaka mbongo aosala nango eloko te ata se mbongo na maboko soki aza na projet ya kosala eloko ntango mbongo wana ekosila nde projet ekozonga soki atikali mpiaka nde projet ye soki nazwi na osala boye mais tango mbongo azwi mbongo makanisi wana eza te makanisi ya masanga e bango bayibaka bato mbongo na baperte ya bambongo na badepense na bamasanga na baboite na baba omona batie esprit ya masanga bato ebele baolandanga azwaka mbongo mais banda kosala nanu asomba ta parcelle te nanu asomba ta terrain vide te baninga baosomba ta na mpasa olandanga ozwaka mbongo oza bien ozovivre ozwaka ta mosusu salaire peut-être wape na poto mais bando kenda wana baninga baokende sika baosala kutu baozwa mbongo te yo ozwaka mo remarquer ke baosala misala mema na Kinshasa mais yo mbongo na osalaka nango eloko te c'est juste parce que ba esprit wana eyaka koyiba mbongo ebombaka ngo na mai et abi balakisi esusu entrepôt moko ya munene amoni bana ya babebe ezana bana basi ebele o bazwa ba mabota na bango na nzela ya ba bande hygiénique bana basi o bazalaka ke asaleli bande hygiénique abwaki neka bongo na poubelle asaleli bande hygiénique abwa sous-vêtement abwaki na ekaka bongo et batwana bango ba récupérera bana na bango ezapena eloko ayebisaki nga lobi que papa tangu na komi kuna eloko albo service albo basala kinga bakatinga ba poil ya nzoto tokolo ba parti te bakati ba poil ya mapeka bakati ba poil ya partout bazui soki ndambu bazui awa ndambu na sima batia yango na sani basangisi yango na makila et mama wana reine mère Amélie yango donc abombi akomi na kati ya mama wana donc akomi protéger et pas ya mama wana ezana batu ebele ozolandanga batu mususu bakenda na banda kwa nganga otika sous-vêtement no nanda kwa nganga otika manzaka no nanda kwa nganga otika makila nanda kwa nganga oyeba te okoma na ope kofanda à l'aise tango tika eloko moko nanda kwa nganga yeba ke otika vie na yo etikala na kati ya nganga oza contrôler pa ya nganga oyo otika eloko moko nanda kuna ye yo zolandanga abi papa na moni ba bébé ebele
atuni bango ba bebo eza nini abi ba bebo eza bana oyo ya bana basi oyo to mususu akendaki na ndako nganga balongola ezemi nganga alongoli zemi mais a récupérer pena mabota soki a récupérer mabota ta ko récupérer ba chance na yo nyonso tu abi bana oyo eza bana basi mususu bana mibali pe mususu o bazalaka abimina mwasi soit akena na douche bana me bazala akena douche a se masturber ba super moana ba esprit et yaka kozwa yango bana mbalo bazalaka lali na sima a se masturber ba super moana bana ba esprit et yaka kozwa yango bato ebele ba vina bango ekotisa ba blocage par rapport ya ba super na bango ekenda pour à se masturber na toilette à se masturber na mai à se masturber na salon à se masturber tant azota la ba film pornographique et yo super moana mo nta muso pangusi to boaki mai automatiquement du fait que c'est un péché déjà oyo sali et fungoli porte na ba esprit et yezui superman na yo et nanzela superman no bako kanga mabota na yo bako kanga kaka mabota na yo te bako kipe ko kanga étoile na yo kaka nanzela ya superman na yo. Très bien. Alors bitala bana et puis mbongo ezalaki ebele et puis alobi balakisi entrepôt mususu amoni batu ya kokangama tokomi na suka tokosa la suite na banzi olobi batu bagangi point papa Chekakati olobi tellement kitoko moi j'ai aimé batu ba retenir nini numéro de téléphone mot de la fin dans tout ce que vous venez d'expliquer nabi que témoin ya moi moulayi télévision zangonga esengeli pe boyeba keza ngonga moto na nzambe bato ba retenir ni dans tout ça parce que il y a moto continuer il solo aux affaires spirituelles bien sûr il y a moi na kenai ko simba kisi à côté bikota kota délivrance na ye le kakindeni olongola ki mo na bike avant olbaneni to kati témoignage to maman na délivrance mais parce que moi avant goût et puis mot de la fin pour l'émission parce que non yamba lui pour la suite il y a émission parce que c'est bien au tika na posa et ça bien OK na lingi na zonga na mission na ngai naza sur bande ko balanda biso na chebiso ba yebi témoignage na nga tozalaka na papa chic na yebi saka ba tout temps on a kotaka retraite il y a 5 jours oh avant papa na nga kufa na zamba ya mitendi tangu nyoka lekinga kei na monaka arc-en-ciel ekiti likolo na nga et na kati ya arc-en-ciel wana na monaki lion et lion wana yebisaki nga boye na pesi yo pouvoir likolo na mai likolo na moto likolo na mopepe pe likolo na mabele na tuni ozana nyobi je suis le lion de la tribu de Juda. Amen. Abimisinga pembeni ya mai na moni ebale munene alobi okobanda ko kende ko kangola même bato bakangami na se ya mai yango yozo yo kangai okangama na se ya mai okangama na moto okangama na mopepe pe na zamba nzamba pesanga bokonji ya kokota na mai ya kobimisa bavia batu prophète Chiko bozoyo kazaki muto akangama ki na mai akuta na ye moko na Lucifer boye 4 fois basala ba pacte alliance na Lucifer mais lokola nzambe apesa kanga pouvoir ya ko délivrer batu caché au Lucifer achaka na tolo na ye mukolo na chelo boko akwei abandi ko ganga ba mingongo ba sirène abandi ko ga akata bilamba nyonso ngai boye na misu namona obabe obatu babengaka mami wata namona ye boye na misu abimeli nga boye na kati ya salle ya permanence abimi boye en face namoni mur nyonso esika tozalaki ekomi jaune bakasi molili nga na ye boye nabandi kosambela namoni apparition ya mwasi oui apparition ya mwasi na nzoto na ye nyonso koto mutu me koto nyoka apparition atelemi abandiko seka tango natindi moto abandiko ganga lokwa muta kweya limwe et natali na tolo na ye po tango no sala délivrance abando simbaka natali na tolo na ye tatouage wana oyo ya aigle esili elongwe mbala moko yo san aigle tala aigle za tatouage yo ye moko Lucifer apesa rabatu soki nzamba pesa nga pouvoir ya kokangola muto asala 5 ans na se ya mai c'est que problème na yo wana nzamba za capable ya kokangola ngo yo zolanda ngo za na ba magie za na ba portefeuille magique ozolanda nga ozana nyoka essence la kombongo ozolanda ngo za na mibali ya butu basi ya butu basemi elongwa kayo ozolanda nga makambo simba kate benga na ba numéro na ngeza wana za plus 243
84 087 52 21. Plus 243 84 087 52 21. Là, je suis disponible. Yako yamba mutu nyonso. Nga muta yambela nga téléphone te. Soko bengi oko yamba nga moko toko sambela. Na ebite problème nino Yesu na nga olemba nango. Soki akangoli mutu asala 5 ans na se ya mai. Ayebi sanga na pesi au pouvoir likolo na mai. Ata mutu aza na se ya mai. Yo olotaka kaka oza na se ya mai. Olotaka kaka oza na mboka na bino. Olotaka kaka basi ya butu. Olotaka kaka mibali ya butu. Na yelinde yo. Ponzambe o akangoli shiko na nzela na ngai azape capable ya kokangola yo. Numéro na ngeza plus 243 84 087 52 21. Démarche ya liboso pour la délivrance nueza koyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Soko yambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi nde première démarche yango wana et puis okobenga toko sambela. Ata ezana batu mususu papa chic bazalaka mwana botami bien mais mwana komi mongol. Mwana komi kizengi. Mwana banda botama tambola lisusu te. Bana bongo bazaka bano babombi bango na se ya mai. Toko kota toko bimisa bango. Osala kamisala mbongo esike kenda koyeba na rate. Mibali bayaka bakimaka. Eza ba esprit des eaux nde kimisaka ba mibali wana. Toko kota toko bimisa libala na yo, toko bimisa alliance na yo, toko bimisa mbongo na yo esika nyonso bakenda nango. Nzambe ya prophétia asa capable ya kokangola yo. Numéro na nga yango wana plus 243 84 087 52 21. Nzamba pambola biso. Merci l'homme de Dieu nabandi bato bayoki boyoki na katiti aloba ya zali bongo tata molimo ya ndeko shiko wa pesa témoignage où sali buzz et tamoli mokeli mobimba yango na benga kié na confirmer ce qui maye moi na loba kiza ya solo effectivement tata uti ko confirmer ils ya solo donc bon moni pour moi appelle est-ce que makamo ya solo est-ce que aloba ki bo ya on a bengi papa na ye auto confirmer na bandi muto o a serge délivrance on wa milieu mabe yeyo. Voilà, merci mesdames messieurs, on se retrouve prochainement pour une émission Sika. Ngai na pesi mbote na sponsor na nga officiel Jésus-Christ de Nazareth yende sponsor na nga. Donc tani balasima. Bye bye.